santé, salut, hola, hello. Ezanga ya bino la charmante. Ya émission na bino ya Génération Talk. Oelingi koloba débat entre ba génération. Débat entre ba génération eza émission o ezo ya kalate na ba écran na bino o bobanda koze la kalate bientôt là bozo zo na ba écran na bino. Et bongo e kozala boni. E kozala to banda kopesa topic tout comme si bas sujet to banda kopesa bas sujet et bato tozana bango na kata plateforme mutu na mutu abanda kopesa point de vue na ye. Point de vue nanga eza point de vue na yo te. Point de vue na yo pe eza ya bango te. Donc botene bango rigueur te eza juste pona aider biso nyonso. Et bongo tozana banani na kata plateforme na biso tozana Mama Sa, tozana Mr. Chimsa, tozana Monsieur Le Temps, tozana la mannequin, tozana la douce, tozana Mr. Cristiano, tozana Mr. Cappuccino et tozana l'acoustique. Batu oyo tozana bango wano tozana bango na plateforme bango ne mutu bakopesa ba point de vue na bango kaka ndenge na lobaki point de vue nanga eza ya yo te oya yo pe eza ya bango te. Restez branchés kalate na ba écran na bino ndenge tolobi epa na biso eza epa na bino émission na bino ya sikeye oyo ekosepelisa bino nyonso. Restez branchés, vous ne serez jamais dessus. Bobo sanate ko s'abonner, aimer et partager. Kala mingi te na ba écran na bino Generation Talk. Epa na biso, epa na bino. Restez branchés. Stay tuned.